Nango lingata la pasteur na la pasteur a choko bon. Ba tampo e bétail. Nango ling. Parce que lorsque yo déjà pasteur au choko, c'est ko corriger Nzambe. Nzamba tinda ki oza la chocolat, Nzamba tinda oza la mwindu. Yo lingo comme pembe. Au choko. Pasteur Boga le roi de Niles. Monia yo ozanga choix. Yango oza faucher on na vie. Donc ça muta ba tampo na za Boga. En Nzamba il faut frapper. Nzamba déjà frappé. Parce que lorsque bozo tala et longa mutunde ezako décomposer. Ah, et bon longa nana ezako décomposer. Oh, les ama sumuti lorsque ozo sara na komba Nzambe frappe fimbo Nzambe zo betama. Yango zo mona ba muta apakola top Carolite apakola yombi apakola nyonso tale longi ndenge komi et comme le roi arc-en-ciel. Comment pour nini ya masumut akota makala raison ya côté la makala ça frappa kat ils ont traité que escroquaki oh yo yebite ka kota prison makala yo yebite ka kota prison makala pour escroquerie oui bien monté mais c'est un pasteur et bon il pasteur a permis à escroquer hein yo yebi combien de bateau bazolela leona kombo na ye bateau ya kosa bango Simba TV salaboye yo yebi bateau belo baolela na kombo na ye papa tokota na mozino te biso tout na Congo oyebi ka kota ki prison makala eza d'abord Sony un pasteur a kota prison makala Sony président nga Werason banda vina ye ti lelo kota prison makala te akota utata ata souciat morote ba propos ya Denis Less envers ba mission congolais c'est pas bien. Au comprendre. Ngana yebi ke Denis Less aloba pasteur, aza prophète, aza mosala Nzambe. Mais comment mosala Nzambe a komi kokota makambu ya ba musicien. Comment mosala Nzambe a komi ko critiquer ba musicien otombola mususu ko kitsa misusu. Tandis que yaza logo la berger. Berger ya komi su ko benga na bandimi po ba musicien pe bazana besoin ba te ya bango. Au comprendre. Bango balobara ke non oh musique wana eza profane eza musique à Satan eza boema ndeni yo pasteur olote ya bango si réellement eza musique à Satan yo okomisi ko kota osala ba concurrence otombola ba msusu okitsa ba msusu o comprendre c'est pas bien yango moni frère Kabongo père son âme ayembaka kondima ya solo ekobikisa yo atana liwa kondima lukuta okokufa buzoba na yo kondima ya solo ekobikisa yo atana liwa kondima lukuta kokufa buzoba na yo pour dire que ba temps de la fin ekomi trop maloba nyonso Nzambe alobaka ke na tango asuka bomona ba faux prophète bomona ba faux basali ya Nzambe bato bakotambola na komba Nzambe bakolia na komba Nzambe bakozwa basi na komba Nzambe bakoscroquer na komba Nzambe donc bango siko batango nde bango bomona bango. Oh, Bible lobaki donc accomplissement parole tant tout le monde a Denis Less si tout le monde a venangana oh muluba wana abomela so renaissance donc bango nyonso to wana ye ayokaka azoyoka te na komba Nzambe ka ye mutayaki akosaki président sortant président Kabila ke Nzambe alakisi ke président Kabila ozonga oh man ye te mutayo okosa président Kabila kipagi te pa yebige eza comportement ba congolais ya ba pasteur balika ko panza ba famille balika ko panza mabota okomba jamais bateya batu batika masumu jamais bateya batu ke yeso azozonga botika masumu boni bango bateya batu ka élévation bénédiction nini po bazwa mabonza elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Esposo yoka Bomade ya watoza ya manikole malonga Salamu washi azana kibombi nishima Oya kanishishinga pauvre mama nebinwe Azai ya kotonda Azana 3 chambres Salon, cuisine, na salle de bain Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie, na Océanie.
lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution mpona masolo ya kovandisa tai ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awa toza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film une seule référence somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bawu pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Mama basepeli, papa basepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux na mona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti ko benga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Michel. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Voilà, mesdames et messieurs, avec beaucoup de travail. Mathieu Bonché, je suis là, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mathieu Bonché face à Piroget, Mwana Moka, la voix autorisée de Weranson, la voix autorisée de Wenge Musica, Maison Mère. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à notre patron qui est Tracy Melenga Pro. Merci à Madame Glody Diasuka. Merci à Nadine Ilodi. Maman na Julia, femme très responsable, Nadine Ilodi Antibal depuis Dallas. Et pourquoi pas la joie Amado Pichuna, femme très forte, Nicoletta Ben la Lyon. Et merci à Sam Kunku le nécessaire, il y a Aimé Kunku, Paps Mayavo va monter ma Clara Mayavo va bakota la biso. Et merci à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. À côté la biso la canadienne, maman la Samuel. Et merci aussi à tout le monde parce que bandeko belé au batal la rabiso Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Jeko Bofando. Merci à Irène Louzaya, maman CC depuis Paris, il y a Trésor Tracy Magwissa, garçon de disque Bambote et Belé, et pourquoi pas toper sa mbote na Trésor Bozo. Trésor Bozo, le mannequin le plus cher na kata Suisse, à Rotala, Mathieu Bonché. Piroger Mwana Mboka, santé bonne. En tout cas, Mathieu, bonjour, bonne année. Hein? En tout cas, santé, ça va. Dieu nous fait grâce à tous ali, donc, écoute, on a morgue hôpital du cinquantenaire.
Wapesika vraiment tozana mawa ya rolela. C'est grand baoba ya province nanga ya Chwapa. Donc grand honorable papa social, papa ya bane belé. Donc on a habité à Liwa Pendez Impoli. Quoi arracher vraiment province Mobimba. Honorable René Iseke Manga, hein, René Nkeka Iseke Manga nabiki bana Chwapa. Ban Équateur nous sommes bagi combo ban leli susu. Donc papa na somo bien. Papa au Pendam Achaki Masua. Grand bateau. Achango à la disposition de la province au Félé. Donc et l'euro bat ba foutre la on l'aime sous $50. Mais il y a chaque au Félé pour na banagnon sur la province vraiment à Sunga ba mboka na psango moni le long de babimisa qui cornaye a fait le 26 décembre. Les lobes babimisa corné en biso tozalia pour le live. Voilà, ozo lelaye, mais napesi merci na bandegonyo sopi ba otala biso. Kingston Sono le boss depuis Lyon. Azota la bisona Alfred Adi Misaka. Boni santé à Wenge musique à maison mère na bande konyos. Ben oui, santé à Wenge musique à maison mère ça va. Ok, c'est cher à Werason, le roi de la forêt, et se porte vraiment merveille. L'obitozaki na échange de verre. En tout cas, le roi de la forêt étant qu'un bon papa. Azaki absent dans le pays pendant beaucoup de mois. Alors, tant Azongaki a fêté la biso, après qu'on fêté, Atenaki bon à Sololana personnel, à Sololaki vraiment na bureau, mobimba, na ba musicien, moi cocktail, Zaki on a tolia qui tomela qui, et Zaki penda très kitoko. Il est gars qui très bien et album est ok ni jusque là. Ben album formidable, très kitoko, et ça bien formidable parce que bah n'était bah on a moumana donc valeur album bah on a retombé au sentir que album on formidable et beti sibiso na Oman donc Oman les amboka au orchestre congolais morte que nakuna donc ils en Asie scolaire à Dubaï après beti sibiso na Dubaï album on est beti sibiso partout et les oyo album on est même sur na Zénith de Paris. Pour la 5e fois, Werason dans Zénith de Paris. Et ça blague. Donc, vraiment, non seulement à Zénith, mais bah, contrat, monsieur, belé, au président Werason, l'objet a dévoilé qu'il y a contrat Londres, Zali, Suisse, Zali, Allemagne, Zali, États-Unis, Pichumbongo. Donc, bah, contrat pesa pour dire que Werason vraiment, donc c'est ça super quoi. Voilà, merci beaucoup. Naba fan tout ya maison mère Dona Monica Coca-Cola Akota Labiso et les super de Werason et merci aussi à Soulenzongo mon vieux Akota Labiso depuis mon sika na États-Unis Soulenzongo grand frère propre et respect à vous. Puis Roger, est-ce que Zénith c'est Robeta Makaka pour battre bébé bazo baba contrat ouais Libanda en tout cas ti 2021 aussi là 2022 ba contrat Robeta Maté bana nyoso poto ba hôtel est-ce que ba contrat on ezaka te bato balo ba bongo ba ki ba nzambe te pe to tika bana poto kimia bana poto bato balobi na ba ma bi mon roté en tout cas depuis Werason a signé contrat na ya Zénith ti lelo. En tout cas, contestation à tant manque ezate. Et là, on a Werason a véritablement nzambe po depuis a signé contrat na Zénith ti lelo na tira le monde a contestation morote bana poto bato bana bango tranquille bana poto ba vagina mamna bango o comprendre l'autre semble nzamba sunga biso pandémie oyo et si là et permettre que mamno se sont en normal yango de prière na biso poto et Zénith c'est ko beta manango j'étais betama parce que nzambe eza mambo nzamba solo yona wera donc eza ba promesse nzambe o ayebsaki wera mwana ngai okomona ba merveille na 2021 yango donc biso to bato to ndimela nzambe yango moni nzamba osalaka ndenge toyokanaki. Voilà, merci beaucoup. Enfin, actualité a dominé. Total ba propos ya Werason na passer Denis Lessi. Piroger moi la mboka kotala makambo wana. Ozo jija ndengen. Non, bon, en tout cas, c'est regrettable le comportement de Denis Lessi. Hein? C'est vraiment regrettable. Hein? Non, bon, comprendre que ma maman, toi, ma maman, on a matanga. Bon, ça se comprend. Bah, propos à Denis Lessi envers bah, mission congolais, c'est pas bien. Vous comprendre. Ngana yabi que Denis Lessi a le pasteur, aza prophète, aza mosali nzambe. Mais comment mosali nzambe a commis kokota makambu ya ba musicien.
Comment yé mosala nzamba komi ko critiquer ba musicien otombola mususu ko kitsa misusu tandis que yaza logo la berger berger ya komi siko benga na bandimi po ba musicien pe bazana besoin ba te ya bango o komba bango balobaka ke non o musique wana eza profane eza musique à Satan eza boema ndeni yo pasteur olote ya bango si réellement eza musique à Satan yo okomisi kokota osala ba concurrence otombola ba mususu okitsa ba mususu o comprendre c'est pas bien yango moni frère Kabongo père son âme ayembaka kondima ya solo ekobikisa yo atana liwa kondima lukuta okokufa buzoba na yo kondima ya solo ekobikisa yo atana liwa kondima lukuta okokufa buzoba na yo pour dire que ba temps de la fin est comme trop. Maloba nyonso nzambe alobaka ke na tango asuka bomona ba faux prophète, bomona ba faux basali nzambe, bato bakotambola na komba nzambe, bakolia na komba nzambe, bakozwa basi na komba nzambe, bakoscroquer na komba nzambe. Donc bango siko batango ne bango yo bomona bango. Oh Bible lobaki donc accomplissement parole. Tant tout le monde a ba dénilé, si tout le monde a ba venangana o muluba wana abomela so renaissance. Donc bango nyonso to wana. Mais balobi dénilé si ezaka nzambe mutala kisi alaxie prophétie alobi na ka vérité. Ya ye ayokaka azoyoka tena koma nzambe. Ka ye mutaya ki akosa ki président sortant président Kabila ki nzamba la kisi ke président Kabila ozonga. Oh man, il était mtayo ko sa président Kabila qui pas gete pas yebige eza comportement ba congolais ya ba pasteur balika ko panza ba famille balika ko panza mabota oh komba jamais bateya batu batika masumu jamais bateya batu ke yeso azozonga botika masumu boni bango bateya batu ka élévation bénédiction nini po bazwa mabonza po babotola tu ba chaînette babotola tu ba mbongo mambe belé pour que ba komana ba panzaka ba bota batu moi si ndenge zana mwana no bokolaka ya mobile no azandoki omona ka buba bengana bana ya moto komi na ba shege ebele na mokina Congo lelo to komi na bana ebele bazo telengana ba mambe belé pourquoi ba pasteur le roi ba Denis Lesi bazo panza mabota batu ya wana nzambe il faut frapper nzambe déjà frappé parce que lorsque bozo tala et longa mutu ndenge ezako décomposer et bon longa nane ezako décomposer eza masumuti lorsque ozo kosaka na komba nzambe frappe fimbo nzambe zo betama yango zo mona muta apakola top Carolite apakola yombi apakola nyonso tale longi ndenge komi le roi arc-en-ciel okoma po nini ya masumuti eza masumu il faut to banga nzambe papa omoni mutu tala mutu na mokile sengeli batu ba sepelaka na yo tala lelo oyo tozolela papa na biso René Iseke Manga omoni ndenge mokili metondi awa ka ndenge batu basepeli batu bazolela boye ka nde pe papa na kelola po nini misala na mokili ezalaki bien mais ba pasteur a lokuta oyo bazoya kobebisa kokabola non nzambe fa frapper pona yo atika kokota monde ya musique to atika la na ba prophétie oyo azoloba ke nzambe mtazola kisaye pona nga atika kombo nzambe atika kokosela nzambe makambo atika nzambe o comprendre nzambe azali dans au sommet donc nzambe aza oyo na habité mutu apesa biso souffle de vie mutu apesa biso makasi eza nzambe sentir asuka ya nzambe donc atika otanga komba nzambe na buzoba nzamba aza nzamba division te nzamba aza nzamba wera aza nzamba fere aza nzamba fali aza nzambe ya batu nyonso tu donc atika okabola koya kokotsa désordre na komba nzambe à travers batu. Voilà, mesdames et messieurs, donc Tokomoko m'a déjà na souka, mes réponses Yahweh Ranson avec Denis Lesi quand même bien. Bandegobo tchocha songi, moi ba problème est belé, mais pasteur à lobby
Batou balobi au pasteur alobi vérité que maison mère par rapport à Boye abi numéro 1 la musique congolais c'est Fally Ipupa. Est-ce qu'il y a lobby vérité? Mais où ranson ya lobby na nenge oya lobaki wana. Poto sisanayo oza congolais ceux qui conseillent ezali to message eza ya kopesa na pasteur Denis Lesi na o etali ba propos na ena où ranson où aleka ki a lobby ya zongeli sou ranson donc et au ça la vraiment bien. Au moins tu es comédien, à comment ça polémique, à comment Sankara, au moins tu es à comment ça théâtre pendant, au combat. Et donc école pendant non, bah guerre au monde alem sous bah Piroger, na bah Monsaka et comme ici bongo. Donc comédien mo be Denis Lesi, na bah biso, tous les karato ça là bah change de non c'est pas bien. Et il doit se respecter quand même, il doit se respecter. Au moni et Seigneur naie à se repentir. À se repentir vraiment à Zongana na bonzambe hein parce que musika na nzambe zali pasipe mawa on comprend musika na nzambe za pasipe mawa ce qui vraiment solo zara musala nzambe ay baka pengwi ce qui réellement zaki musala nzambe na minito aza penda ko pengwa donc azongela nzambe atika distraction alanda exemple ya ba pasteur minene otoyebi ototanga kombote baza concentré dans autant la Bible baza concentré na bazo kota ba jeune prière pour na mboka bazo kota ba jeune prière pour na pandémie tozana ngo bazo sambela pour na batu parce que musala nzamba pesa bango ezali ya ko ramener peuple de Dieu na bonne chemin on comprend musala pasteur ezali ko ramener peuple de Dieu na bon chemin on comprend pasteur a na tendance té. Si réellement pendant ça mosala nzambe ayebaka pengwi na minute aza opengwa atika ba comédie na komba nzambe mais lelo pena so balobi et Piroger to maison mère to ba famille na yo baza na problème est-ce que beaucoup qui n'ont pas quand pas passer Denis les attaques pasteur ataku tu na comme aveugle na go sala ngote jamais pourquoi aza pasteur té c'est un pasteur Piroger non aza pasteur té oh aza commerçant, aza businessman, a frappeur. A kota makala ndeni. Hein? A kota makala, raison ya kota la makala, a frappakat. Ils ont traité qu'à escroquaki. Oh, yo yebite ka kota prison makala. Yo yebite ka kota prison makala pour l'escroquerie. Oui bien ngote. Mais c'est un pasteur. Et bon, aza payé pasteur, aza permis à escroquer. Hein? Yo yebi combien de bateau bazolela leona kombo na ye bateau ya kosa bango Simba TV salaboye yo yebi bateau belo baolela na kombo na ye papa tokota na mozino te biso tout na Congo oyebi ka kota ki prison makala eza d'abord Sony un pasteur a kota prison makala Sony présent nga wera son banda vina ye ti lelo akota prison makala te akota utata ata souciat morote. Vous comprenez? Mais il y a Sony, pasteur, à côté de prison Makala. Prévenez que Lelo Oyo, à Tikalaka, na 4 bandits, mais pas dans l'église. Babengane dans l'église, on a un motel Fikin. À comment na matete? À comment na matete? On a Tikalaka 4 bandits, mais pas ba. 4 bandits, on a tata mosi na bango. Et ça, nous on a malweka. Na mwana mamalek na bango na domestique. 4 ba mutu ba église wana mais muto penza za sérieux agoya église wana ti muto penza za sérieux muto azolu kelonga nzambe akoya église wana ti hein nango linga tala pasteur na pasteur a choko bon ba tampo ebetaille nango linga parce que lorsque yo déjà pasteur o choko c'est ko corriger nzambe. Yo passer au Tchoko, au corrige nzambe, nzamba tinda ki oza la chocolat, nzamba tindi oza la mwindu, yo lingo comme pembe, au Tchoko. Passer à Boga le roi de Niles. Monia, yo ozanga choix, yango oza fauche sur la vie. Donc ça mutaba tampon dans cette Boga. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Alors oza fimbo nzambe, nenga zo sara na komba nzambe. Alors oza fimbo nzambe. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci à Landou Mouzinga, mon vieux, mon concerne. Merci à mon vieux Landry Bissidi. Arotala Mathieu Banché. Merci à Serge Ngwaba des États-Unis. Patricia Chungu, mon ami. Et merci
Aussi à Chichichi pour la beauté plus l'argent. Elodie FF, merci à Laurette Compressor, Bambote Belé, Fondation Anna Luboloko, Claver Assurance. Puis Roger message à Souka, Naba na maison mère Nyonso, peut-être Badaki choqué, Naba propos ya Igwe de la Forêt, na o denlesi à lobby. Bana maison mère Bagou tu as OCP là. Bana maison mère la Mito ba OCP là fort, les émissaires de Werason. Les originaux de Werason, nouvelle génération d'Adam Mouzinga, c'est belé, les chanceliers de Werason avec honorable Lutumba, président honorable Lutumba, basé belé na mito baza au CP, la temps mon appui Roger mon amoka, azo recadré faux pasteur wana donc bazo comprendre que non, tu faut tous on là donc bambo tenanga na Alex Castleton à Londres, les boss Alex Castleton na Alain Bitika na Belgique, Sylvie Kaloumou na maman na Samuel na Belgique, Bionyon Soto Bolinga puis Roger, le roi ba Selem Fumo de Parigo, Michel Dansukula na Lyon, Mère Zouzou Senga, Mère Adam na Lyon, vraiment vous êtes belé, venanga Gauthier Mascotte na Londres, Gauthier Mascotte. On a âge à 16 ans, il y a Gauthier Mascotte. Ouais, l'ingénieur de banque Gauthier Mascotte, la personne Bambote Belé, Venanga Igrevi Fouti la Matita Liebozo Lamboa, M22 Business Fiston Ituku, Oya Bissomoko, Serge Makila, les dragons de la monnaie, Binonion Sotobo soutenara Piroger, Venanga Eva la Moussaï, donc Boza Pena et Belé, na Linga Bino à trop, Bana Luanda, Bana Afrique du Sud, Bana partout. Obolinga Piroger, le boss Kasero Mouliangasu na Kisiangani, le boss Kasero Mouliangasu. Donc vraiment, la petite nous a moté belé. Merci Mathieu Banche. Bana maison Mebos a distraité le 12 juin, tous en à Paris, tous en à Zénith de Paris. Donc monde entier aux Zélango. Bah billets de Jésus comme partout et c'est bien. Donc tu as quelques billets pour dire que le récit est total. Merci Nabino surtout Oyobota la mon amboga Pyrogène de tout le monde la prochaine. Mais pourquoi au recadrer un pasteur pour une facilité batumsu ba mon au Pyrogène? Asa pasteur té yo la singa bana rolo babnam ngana gotanga kombo apôtre Konde nga na vanda bona lo ba papa papa ka Kenza nga bana ko vanda bona tanga kombo ya batu ba pasteur to yebi na mokilo o ba kumba batu bina na bonne foi na bon chemin na gotanga kombo na ba nga banga nzambe nga no moni nga na mona nzambe nga na yebe lo musute nga ipi Roger banda na zalati lelo na yebi grigrité o comprendre nana nga muta makolo nana voiture te mais ba masebele ba pesa sima po bazo ba voiture po bazo ba menga nga Piroger na lobati na okufa soki nzamba tina na kufa piéton na okufa piéton senza matina nga Piroger na ke poto te na kufa na ke poto te e kokisama na renforcer na tirte pour dire que nga na banga nzambe o comprendre nga na banga nzambe. Tu vois? Alors, on n'a jamais consacré à combo à Moussala Nzambe. Mais si on a démarré, c'est que Zana Moussala Nzambe n'a pas qualité nyonso. Parce que Moussala Nzambe a jamais consacré la polémique n'a pas musicien. Moussala Nzambe a jamais polémique n'a fait recherche de poule. Moussala Nzambe a jamais polémique n'a pas musicien congolais. Tant que Moussala Nzambe a polémique n'a pas musicien, c'est que Oza égaré. Oza Libanda. Oza païen. Alors tika to ebisa to zongisa yo na nzela. Au monde. Voilà. Pour dire que ane mosala nzambe te dans loin de là. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Kingston Sono le boss depuis Lyon à Rotala Mathieu Boncher, Léa Dimbi maman sociale depuis Ottawa la canadienne, Angèle Nyota. Madame Ngoï, mère de 4 enfants, toujours belle. La joie Amado Pichuna, femme très très forte. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Yawili Pensele, merci à Champion Wadol et merci à Yawili Moucheni, Kodamboka au Congo, 00243 et sans oublier Patrick Image, lauréat mi Balitou Angeli. Sans oublier José Levallois dans Talabiso, José Levallois, sans oublier en tout cas Bafagnon sa maison mère Baby Sugar, bébé formidable, Kokayote quoi, bébé formidable,
Bakokayote. Donc sans oublier Nasha Kalumuna, la belle femme de luxe, vraiment les amis de Piroger, les amis de Piroger, maman présidente Balbine Ipanga, Junior Ekofo, Placide Oula na Est Kuna Motema Yolande, au senti non, vrai couple. Petit frère propre Clovis Ilinga Balombo, donc ndenge zala kaka tous ensemble. Voilà donc on surtout ba sepela na ba propos oyo. En tout cas ba fleur na bino eza le bienvenu. Ba peut ba sepelité en tout cas beau comprendre que papa wana pasteur wana soi-disant abungi nzela yango moni il faut ko zongisa na nzela. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Patricia Chungu, mon ami. Et merci beaucoup à Fifi Bolili. Merci à Fondation Anna Luboloko. Et pourquoi pas la joie Amado Pichuna, Bauza et Belé, Otalabiso, Trésor Bozo. Les mannequins les plus chers Nakata Suisse. J'ai tout méta, GM Collection. Bientôt là sur les bagues. Patrick Image, 69 pouces. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.